Bandeko mbote ya mingi na bana nyonso ya Congo, ya Royaume Congo. Bandeko, kombo ya programme na biso Ana ne Congo. Ana ne Congo ezali programme moko ezalaka na YouTube. Ezalaka présenter epai ya ndeko na bino Toyu ne Congo. Toyu ne Congo azali ndeke to oiseau ya Royaume Congo. Oyo azalaka na bazamba ya Royaume Congo. Oyo akontrolaka ba événement ya Royaume Congo. Mais akendeke na bamboka bisika bato bazali kovanda po ayebisa bango oyo ezali kosalema na zamba. Oyo bango baza komona te. Lokola azalaka mingi na likolo, oyo pe ye amonaka na se, oyo bato bamoni te, ye abimaka po ayebisa yango bato bazala au courant. Omoni sika mire ezali, oyo kosalema awa, oyo eza na ngambo kuna okoyeba yango te. Mais Toyu ne Congo lokola azalaka likolo, ayaka mingi na nzete ya telemi, aza koyebisa bato ya mboka kino, kuna ezosalema boye. Ndenge miro ekangi na ngambo kuna lion aza kuna. Aza na singa te, bokota na bandako. Yango ngai mingi na salaka. Soki bokoti na YouTube, bokoki ko s'inscrire na Ana, A-N-A, space N-E, space Congo avec K. K-O-N-G-O. Ana ne Congo. Kuna to finga na kate, mais to pesa na kaba opinion. Soki likambo wana o la programme ngo landi o sepel nango. Oche j'aime, like. Soki o sepel nango te, o sali commentaire, o pisi opinion na yo. Biso tondimaka opinion ya batu nyoso tu. Soko moni o comprendre te, o tuni question oyo comprendre te. Mais ko corriger te que parce que yo yebi o laksa mayele na yo. Pesa opinion na yo. Poto ko vérifier que non, yebi tamso yebi biso to yeba gite. Bandeko, tozali ko senga na mokili ma partout bozali bo s'inscrire. Soki nasali programme esepeli si yo te, kosilika te. Parce que biso, il faut tolo baka vérité pona intérêt ya bana ne Congo. Tozali te ke vérité to bomba, tosala esengo na bato. Oya moni alingi ko vivre na mokili ya mabe, na esika vérité ezali ya longwe. Ake na mokili sika mabe ezali, ako vivre na kimia. Bandeko, lelo oyo na kolobela likambo moko mingi bako sepela nango te, mais ngai loko ezali vérité, il faut na loba yango. Je m'en fous na muto ya kosilika, na muto ya kopesa opinion na ye ya séparatisme, na muto ya kopesa opinion na ye ya haine, na muto ya kopesa opinion na ye ba insulte ndenge ya lingeli. Mais pour moi l'essentiel na lobi ndenge yango ezaleli oyo azali na boyebi akoyekola, oyo azali na miso emonaka akomona oyo nga na lobi kaka zoba nde moto akolinga finga po mutu na ye eza na eloko na kati te. Lelo na kolobela likambo moko esalamaki na province ya Luena, pardon, na province ya Mushiku, mais na ville ya Luena ezali na Angola. Luena ezali chef-lieu ya province ya Mushiku na Angola. Luena wana ezali na frontière na Zambie na ndambo ya Congo.
kokende ba shaba kuna ba Lubumbashi. Soko ke na province wana kuna okokuta pe ba Congolais baza kuna ebele soi-disant ba chokwe ndenge balobaka ba utana bato ya Kasai ba utana Zambie e continue na bie ndenge toyokaka nabiki bato bako corriger mais fallait ça renseigner mingi na lobaka mingi en parabole. Donc ce qui n'a boy ko préciser likambo parce que ce n'est pas important à préciser yango. Yangwana na lobby ezana ba frontière kuna na ba Zambie ba Congo, ce n'est pas important na ye ba ezana frontière na Zambie mais c'est na PCID ezana ba pays moko frontalier kuna. Mais histoire là c'est basé yango est important mais pas la géographie de l'Angola. Je pense que c'est clair ici. Dans la province wana, le groupe de la province d'Angola, donc Angolais va vendre. Le 14 octobre 2020, les Cabo na Zoloba et les Kaki na télévision angolaise na TPA. TPA veut dire Télévision populaire d'Angola, que veut dire Télévision populaire de l'Angola. Donc le pays est là. Donc j'espère que va insulte vous allez parce que vous finga qui télévision Angola te. Tant balobela ki ango, tant balakisa ki ango. Ngai na linka kana narraté ango pour la deuxième fois mais ko simplifier ango ko clarifier ango na matoi ya bato. Le 14 octobre 2020, moi na moko akufaki na province ya Luena, na province ya Mushiku, mais na ville ya Luena. Moi na wana azalaki ya mukaki na 2 ans. Alors ndenge zalaka moto akufi il faut kolela ye, ba leli ye ba kei ko enterrer. 7 jours après enterrement na ye, ba ye ko remarquer corps ezalaki enterré et disparaître. Wana na cimetière na Luena. Ba moni corps et disparaître. Bato yo ba travailler kuna na cimetière ba moni ke oh. Mais ndenge nini awa kundaki mutu on dirait moi vidéo on dirait ba yeko timo la yango ba vérifier on dit que non corps na kati ezali soute ba alerter police a comme informé police a bandi banquette tango police a bandi banquette 30 jours après police a koki ko localiser batwana et police wana ezalaki avec yango sick. Alors, SIC, tango a localisé Batouana, a eko kangabango. Mais avant police et kangabatouana, police d'abord a kendiki ko se renseigner et pas ya kolo ya mwana bakundaki tata wana meski yo mwana kufaki eske oyebi kabino me na absolument rien parce que non mais kuna mwana no cimetière ba libulu ba timola kiango bakena nzoto. Mais comment? Alors ville ezalaki alerté. Baki ya ville ba comprendre té mais moto akufaki baki ko timola mais comment c'est possible? Vous savez en Afrique moto akufi ko tika ye apola akino se reposer mais comment ba ko déterrer batu panique et côté na kati ya mboka police a se mettre na recherche police ekokanga 2 jeunes garçons parmi les 2 jeunes garçons moko aki congolais naza ko expliquer malamu likambo yo esalami na Luena
Luena na Angola na province ya Mushiku. Tango police retrouvé ba garçon wana bakangi ye abiote batindaki biso na type moko azanganga azalaka wapi akei kolakisa na Bairu Kapangu kaka kuna na Luena quartier abenga Kapangu par exemple boyo to na Njili donc na Njili biso kuna na Angola na quartier yake benga Kapangu epai Joana Zovanda lisolo nazolobela nazo inventer yango te télévision angolaise alakisaki aparlaki lisolo oyo na kozonga mukesima il fit un moment na parlaki lisolo moko ezalaki koleka na province moko ezali frontalier na Lubumbashi na Lunda mais frontière yango kuna eza frontalier na République du Congo Bakasai. Alors lokolo na Congo système oyo bakotana na moto likambango pe ekota na Angola. Mais bandeko be bakeno toza na deux comportements différents. Na Angola on a moto ya munene ba moto ya 6 cylindres 6 cylindres à saka nango taxi wana. Alors na Congo majorité eza ya 125 hein. Mingi 125 ba moto mike na ba Simpson ba Yamaha mike wana. Mais na Angola on a moto ya 5 cylindres 6 cylindres donc il y a 500 cc 600 cc ba ça nango taxi. Or na Congo on a moto wana ya 6 cylindres 5 cylindres 6 cylindres moto ya munene ça ba trajet milai isa fortune. Alors ba congolais ba komaki kokota na Kasai ba komisi ka ngop aye na Angola aluki moto yo asala taxi na ba moto ni azela ba moteur munene ya 500 cc cc bien 600 cc 650 800 1000 ba ko louer yo okitika bango kote moko be mulai nzoni kote ba okeno kuna so ko kuna bakangi yo babomi yo ba enterre yo ba moto wana bazobima nango na Kasai. Alors basalaki clique na bango kote moko be bachi bato so bazui yo ba sombo kuna bopa batala babimba kangi yo kachi babomi yo bana bazosala ngo ba congolais mais na mboka ya bato na Angola na ebiki ndenge na zolo baboye bato bakosepela te bakofinga ifale na kanga munoko parce que ngana za Angolais na za fourmi na ndima ki fourmi na ngai souvent na pesa ka ba opinion soki ma mboka eza ya yo ma be salami nini yo ko sala. Alors opinion na ko changer yango jamais parce que naza conscient que opinion est l'opinion moko logique oyo mutu fwa salaka. Donc soki na mboka na bino ba criminel bazoya parce que na niveau ko boma bino faut ko zo bango ko boma bango bata o kende ba tribunal ba tribunal ba nini ezalité za mboka na bino te bango ba ye ba seli ba crime bazo boma bino na mboka na bino. Donc ba ko expliquer yango te parce que tino ba expliquer za te o te bon to yeka poti ba moto to ke na ngo mais pourquoi bi na mboka na bino te. Donc opinion na pesaka ezali nango NT ndengi bato so ba considérer yango yo za ene yo za boye bon na kolinga ko s'excuser te na pesa bino parce que tant na pesa bino par exemple et pesa bino sous kanda koleka. Mais ça c'est mon opinion. Donc na mboka na ngai o salaki mabe o bomi o salaki boye ba koleka bino kuna krr ba kundi bino lisolo sili. Et puis chez nous la vie continue.
ti bato na bapaya bayaka bakomprendre ke no eza mboka mopaya tokende kuna te parce que kuna soki kuna lo eza kuna bango moko bakotika biso kaka intérêt ya peuple na biso. Je pense que opinion na pesi eza correct na bamboka na bino mpe susu ekozalaka bongo à moins que boliaka na ba Jésus bozalaka na ba Samson na ba Moïse kuna makambo na pa na bino ekozala te. Alors tango na lobelaka likambo wana ya kokunda buma batu kokunda bango ye kosalima ye basalaki erreur moko boye mutu moko akina zamba ekoki makelele ya mbango ekomona acte wana mbila koya bakanga batu wana likambo wana elekaki na télévision angolaise na TPA donc Angola amonaki likambo wana oyo exemple na pesi ya kote ya Lunda koyiba ba moto et comment qui ba mususu ko bimana ba 300 millions de dollars azo en Angola azo ke na ona Congo ko ke na ba tonneau d'essence auti na ona mboka muninga azo ke na ona mboka mususu mutwana otuna yebo azakene illégal azakene mikanda te mendengi nini yo oyo koti na mboka muninga illégal sa mikanda wana automatiquement ezalaka espionnage bato bakanga na espionnage so na bango ezalaka exécution bon na pesika opinion nanga mais nazongi na likambo oyo ya Luena na Mushiko ndikolo bakangaki Congolais moto atindaka ye akendeka na ba cimetière kotimola bibembe soki moto akopesiki mwana moke soki mukolo tango bakangi bango ake kolakisa ndako ya mutu atindaka ye na Bairo Kapango bakomi kuna mutu wana tonga clôture munene mais aza na enganga nganga wana ekolo nani ekolo nini Congolais oyo atindaka bakena kotimola bato bazokunda alors kaya mwana wana ya bebe ya 2 ans basi bakati ye basali ba mystique baki otuna kuna ote akena besoin ya bébé moko ya muke pona bakisi ne parce que ya moniki ba mystique ne ezokita ba client bazo yaso mingi te esengaki fallait bébé ya muke pour renforcer ba mystique ba client bana ko ya mingi ba voisin aux alentours ya ndako na mona ba ba kuteke no kuna na kati mtoka kuna azali kuranderu temba pana portugais kuranderu o kimbanderu to yebite to bato basala bakisi kurandero normalement muto yo aza guérisseur kimbandero normalement muto asala bakisi nganga mais c'était ça alors tango ba ko kanga bango basali bango interview Congolais wana asala ngomba lebele akini kotimola bato ba cimetière to bakundi pour banzoto wana basala nango bakisi alors tango ba police ba komuna le pona kuna ba kuti ba mikuwa e banzoto mususu ko ba zwa déjà ba nakala batuli mi ba bote oyo déjà tout zwa déjà kala tout cela makamo comme c'est là déjà ba crâne za wana ba blom so ba garder ba mikuwa mususu ba kuti pe ba bloko ba kisi kuna na lupanga kuna na kati bandeko nalingi na meka moke kolobela awa nayebi ke José Wanduka asa kolandanga nayebi ke Manu Mavatiku Visi asa kolandanga nayebi ke ndeko na ngai Domingo Vetokele asa kolanda nayebi ke ndeko na ngai Afonso Keva Kikita Ntumitangwa aza kolanda nayebi ke ndeko na ngai Kiala Kubila aza kolanda nayebi ke Mama Marie José Nzoto Tunga aza kolanda ndeko na ngai Gildas Kienga aza kolanda unga na za koloba
Manu Mayala, Zakaria Mayala, Dioko Pilula, Azako Landanga, on Azako Luba. Bandeko, bakufela batu, bazoka pasi, ko pere bandeko na bango, bakikunu bandeko na bango, parce que mabele na bino, mboka na bino. Bato yo basali bato ya mboka na bino te, kebite tina nini bayela na mboka na biso to yebite. Bato yango baya soko kangi olie aza na mikanda na yeke no ngana sala mtu mboka mususu na ivana na mboka na bino do bino botorizanga na kino permission mais mutu yango d'abord bokomona ye aza na mikanda ya mboka na bino o ya lokuta d'abord ndenge ya koti na mboka na bino boyebite mikanda ya aza nango eza nango ya lokuta na mboka na bino abota mikuna te parce que soka bota makuna eko kosunga yeke no mais aza nekuna to épargne mais aza nekuna te ayeko ya aza na mikanda ya mboka na bino te o aza nango oza mikanda moko ya fraude aza illégal asala makambo mabe na mboka na bino yo kolo ya mboka o meka kutu koloba te po mutu wana aza na grandeur moko boye selo makanisi na yeke no ye aza munene lokola yo ndenge aza na mboka na yo yo fo tosa ye aza na mboka na yo ndenge ye alingeli bapoto toya na yebite na bapoto toya tobisa baondi ke nongana na pe ngana za munene funa za aba ndenge na lingeli na yebite soki tokoloba yango so biso to meka yango na yebite bandeko na Angola oyo ngana salaki Angola oyo ya biso ya tango na biso rouge ka ezalaki Angola tango na biso ezalaki papel et confort Angola oyo tango na biso ezalaki nini nepa epa auto billet wana eza arme eza na maboko ezotala yo to bandika o eu document oza nango azwi yango atie na poche na ya bino sentai donc makambo na yo tu bakotala yango kuna okende bulo mili soki mpe wapi donc bakotala yango kaka kuna na squadra ou bien no centro das tropas ou bien na R20 ou bien na province na bino na centro na bino ya province na bino Angola ya lelo na comprenaka te est-ce que biso ba angolais to sila bikolo mosusu ya e take over ezwi relève na Angola to biso ba angolais to zakaka ba angolais o bazalaki nini kino soka bengi camarade olingo tourner ka bo pa asa chaki bal na place betita ba angolais ona bazali to bakenda wapi nazo tuna kaka ba angolais wana nalikaka mingi ko décrire pe masolo ya histoire ya Angola mingi te po tokoma komona bato mingi tango zo parler sur l'Angola ba loi ya Angola soka talika ndenge azali illégalité na mboka wana okomona baninga koyina yo abalinga ko créer yo lisolo asoba stratégie na za mboka na yo oko décider ndenge yo lingi ndenge za mboka na bino ba loi fait de la seule volonté na bino bato mosusu bakoya fi batosa kaka nazopesa kaka ba opinion selo ba mboka ndenge ezalelaka ndenge fonctionnaka ndenge mpe totalaka na poto ndenge tofonctionnaka awa ntango oza na mokanda te obata maolinga kutu kobima te parce que okutana na mbila nzambe yo yaka na badoki mpe omoni mboka wana osali kutu crime te ozalaka na papier te omoni mboka oza na papier te fotala ndenge bakokende na yo bakokango basinga ntango bulaki bakokango basinga bafinifini yo ale bake na yo bwaki yo kote moko boye bake na yo mais c'est bon sikoyo bandeko ngai eloko etumisaka ngai ba crime wana normalement efeza na bangole bango moko na mboka na bango bana mboka mosusu bana mosusu bayokaka te
donc comprendre mboka na décision ndenge bango balingeli mais siko ba crime oyo Angola ezali causé par les étrangers. Donc ngai na mona ngo normal pesa la nga pasi attaque angolais na yebiti na ba pays mususu ba crime bongo soki zo salema ba ina ba mbunda na masanga ba no beta ba no bina ba zo sepela ba crime bo continuer peut-être mundele pe asala bongo so bo na mboka na bango ba zo dira ba mbunda ba zo bina mais na mboka oyo ngai na mboka oyo nga ce qui existe parce que ça mboka moko illusion qui n'existe pas donc na ko ko pesa opinion wanga na mboka oyo illusion nga na mboka oyo ngai soki bato bongo na zozwa bango sika ki na confirmation no mupaya na mboka nanga zo sala bongo na monite explication ni ko pesa ngai oyo ko changer nga motema pona limbisa yo na moni yango te na monite explication yo ko pesa ngai ponga na zwa yo na kotsa yo boloko na moni yango te na sala kaka exactement ndenge yo za ko agir donc décision na ngai na kopika oya yo oli na sa décision oya ngamoko donc na kopika ka décision o saki nyango te na bomaki bozo boche donc na kopika ka oya yo parce que na ko agir te na ko zanga parole na ko zanga likambo ona sala na ko ka ngote na même na solution te donc du na ko kopika ka exactement oyo salaki isa ka kopi na kopika o saki nyango te na bomaki mbo allez na kopika oya yo parce que na ko agir te sikoyo ba acte wana okende na mboka mutu mususu sala ba acte ya bongo nini esalaka bongo grandeur na bino par rapport à batu wana ba se réservaka ou décider que baza bazoba nini esalaka bongo okende na peya mutu mususu osala ba acte wana alors soki bato na babimba lobi ke no mais bato mosala bakibi na mboka na biso ale bato na batombi bakomofinga bango mais bino boleka na mboka kingandi donc nanu na yoka te bazambien bazoboma bato na Angola nanu na yoka te bazambien bazoba moto bazambien bakali bango mikanya lokuta bazambien babokoli bangole ebele koleka bapeyi to Afrique bakenda donc bangole bakenda na Zambie baleki bakenda na Congo Brazza bakenda na Congo Kinshasa bakenda na Gabon o bakenda na Zambie baleki mingi. Parce que nous pourquoi les Zambiens wana ba yakate ba sala ba ndela na Angola? Est-ce que ba Zambiens ba sala bango ba zoba? Naza ko se baser kana ba réflexion nanga. Ba Congolais ya Brazza ba yaka pe na Angola. Aye ba saki bele tang na biso ba ki ba coopéra. Mais bazosala ba acte wana teke ya koboma soki ndenge nini bazosala yango te sikoyo bikolo oyo basalaka yango na Angola basalaka yango mpona nini ekolo na bango eleki grandeur na bango to Angolais afa banga bango to abangaka bango nayebi te. Est-ce que bikolo ya bongo il faut na Angola ba turuza bango ba kota ba vandaka na yebite ba sali interview na tata ya mwana c'est lui qui dit que non koko na ye ayiba histoire parce que koko na ye pe azalaka nganga mais à l'époque na Congo, le monsieur qui l'a dit, tata ya mwana wana. Il me semblerait que yé a zango, mais tata na yé koko na yé déjà na Congo, qui nganga kuna na Congo, yé déjà yé koko na nganga. Donc ce qu'on comprend bien, mutupe oya kufaki, azaki ni Congolais ba Congolais ko ba yaki kala, ba ki na frontière kuna na ngambo ba yé pe maso ya potami kotoyo, ba kombi ba Angolais mais na esprit ki Congolais ka kati na bango. Na yebite
mais na vidéo namonaki alobi mpe ke non makambo nayebi yango parce que ekamwisaki ye te batimula mwana na ye basale bamystique parce que koko na ye mpe aki nganga to nganga wapi awa na mosiko te na Congo. Là je n'ai pas compris koko na ye abimaki akesa na Congo asiki kisanguna na Congo to koko na zali congolais ayeko kimela koto oyo bango babotami koto oyo nayebi te. Bandeko, mboka moninga eza mboka moninga. Yana bamona ka caméléon soka zo tambola akumi na zamba moko eza ya yete azwaka couleur. Azwaka couleur po alaksa respect na ye na batu ya mboka wana na place wana. Que la place vous appartient et ngai naza humble na s'intégrer kaka na place na bino. Donc automatiquement azwaka couleur amikitisi parce que c'est la place ya batu. Bandeko soko sana mabele ya baninga boto sabango. Soki bayambi bino baza bazoba te. Ezali bolingo balakisi bino. Bato wana bakoki ko décider d'un moment à l'autre. Balakisi fasi mususu. Oyo bozali ko s'attendre na ngote. Kobo mamutu esenga ateki no mutu ofana la mulai to abetaka ba marto na te. Ezaka ka no disteki yo zaboy. Allez, ozi mutu ki ta. Donc mutu ko changer d'un moment à l'autre. Bandeko esalaka pasi mutu oyo salisi abaluka asala yo mabe po yo salisaki ye. Bandeko blessure ko leka kati na mutu esalaka mutu pasi za yango wana ke mutu wana osalisi ye pona bien na ye sans intérêt mais mutu osati po continuer vie mutu wana yende abaluki asali yo mabe azelo moko pana yo aza nango besoin tamso abomi yo abomi mwana yo po ye ekopesa ye mbongo parce que mutu wana ntango yo kokanga ye kosala mutu wana nini oyo epesaki mutoki na yo ntango na yo asali yo bongo. Natiki bo réfléchir na likambo na lobi bandeko na suki wana ona lobi ezosalema na Angola elekaki na TPA mbote na libota nesutu ate a próxima. Ciao ciao.